Voilà. Bonsoir, bonjour, bande konabiso, ba Congolais, bipa ignon sobino. Bipa ignon sobino bozwami, ezali serviteur nabino, wakancha 365, oyazako pesebino. Bonsoir, de konangai, Kaka Chantal Mambo. Naza kopesa mbote na bande konanga nyonso ba oyo bakozwa libaku ya kolandanga lelo na édition na biso ya sika. Na édition na biso ya sika oyo babengi Kombo Info Matin et pas wapi chaque jour topesa na kabasango ya mboka na biso oyo eza koleka na mboka na biso na oyo ezali koleka surtout na ba Congolais baza libanda. Bonsoir ndeko na ngai Marcel Mukoka Pedro. Alors bao nyonso basi bakoti tokosenga de façon que soki moi moyen ezali bosala de façon que bokabola ba émission po baoyo bazana libaku ya kolanda biso balanda biso tokota na actualité na biso ya mikolo ya lelo en fait. Ko solo la na kanisi telefone ko déranger biso ba mukeza na pesa na ibisa ndeko na meka ko ibise ke na ko benga ye na ibisa ke na ko benga ye na tindele moi message de façon kadra na moi patience to si le serano monsalo tozanango oyo ya biso ya mikolo nyonso. En tout cas na kopesa mbote na baoyo basi bakoti namoni bande konanga baoyo basi bakoti ba mekana na kopesa bande konanga biso mususu signale que wakancha sa koti de façon que topesa na masolo mingi pena zwaka ba information tango naza koloba boye ba information mosusu eyaka mone bat musu ba pesa kangai ba moi information maka musu akoloba batu lokola ba phrase MK le musu tango nazala en direct boye ba pesa nga maka musu akoloba. Donc na kanisi phrase MK aza déjà en direct, ce kaza en direct s'il y a des informations akoko pesa nga yango de konabiso Monsieur le gouverneur, bienvenue Boula, ceux qui ont déjà en direct, ceux qui ont des informations, à Boakeli Biso Peto Panzi, lors Mbaka Mandenge Moko, ceux qui ont des informations, à Pesibiso, Toko Boaka Yango, donc Yango Anatozoko, effectivement, phrase MK, le motivateur de tous les motivés, a déjà en direct, ceux qui ont des informations, à Pesibiso, Toko Panza Mokili Koyoka, Tozoko Mona, Sernangaï,
Lili Ntumba wana za yanga motema sœur Lili Ntumba aza déjà en direct ce qui ko panza émission de façon que baoyo batunyon so bazala en direct to panza ma solo ya mokolo lelo c'est tout simplement to kozala wana pour 15-20 minutes pour bana ya Kinshasa, bana ya Lubumbashi, bana ya Katanga, bana ya partout na kati ya Congo ba meka kolanda biso parce que bazara moi problème makasi ya internet mais ce qui to sala minute ya ebele bango baza kolela mingi balobi na ngake wakancha sala de façon que we redire banite bonsoir ndeko na ngai dona ndeko na ngai dona wa lukumwena na mboka yo zali vraiment namoni Kanombi Mpiana à côté des a toza ko senga ke ba partager émission pour biso nyonso toyo kandeni na koyoka soki ya ba information na baninga mususu boba ke la biso yango toko bwaka yango po baninga ba to biso nyonso toza en direct effectivement na sina komi pe na bilili kotoyo parce que au écran connaissez Jimmy Congo bonsoir de la part de Wakancha 365 na mboka na yo donc kitoko makasi tomoni phrase asi à connecter biso na réseau parce que de toute façon côté wana technique ya sakanité talaka mutu ba pesi kombo ye kombo na ye motivateur de tous les motivés, c'est-à-dire que ba information na minute yo ezali capté dans le monde à travers ba technologie na ye, à travers pe ba technique na ye. Donc côté wana tozali rassurer pour na koloba très bien que message na biso ezali kokende partout dans le monde. Masolo ya biso ya mokolo ya lelo ezali que campagne na Kinshasa na Congo ese bandaki. Kaka ndenge tomona kape ata kotoyo. Soki candidat a mi prononcer mbala moko moni ba journaliste bato ebele ba bandi sikoyo koyeba ke nani wana. Ndenge moko pena biso. Bonsoir Judith Lemba Namboka na yo wana yo zangai. Donc tomona kake soki muntu a mi prononcé ka comme candidat peuple mobimba eninga makapona koyeba ke nani wana. Nazako senga na bana nyonso ya ba parti politique. Ozala mwana ya IDPS. Ozala mwana ya MLC. INC. PALU. Parti politique ya Ndekonangai Lubaya Guillaume. Parti politique ya mutu nyonso congolais nyonso azali na kati ya parti politique na ye na kosenga na bandeko na biso boyeba très bien que kozala membre ya parti politique on le devient. Mais kozala congolais wana ezambotama. Oko koya tomoni ba tebele ba changer. Bonsoir ndeko na ngai l'aigle roman. Ya liboso tozali ba congolais. Membre ya parti Songolo Pakala, on le devient. Ce qu'on moni parti politique na yo, ce qu'on moni leader na yo. Na bamboko nga nazali na moni yango. Ce qu'on moni que parti politique na yo, ezako kende mabe, yebisa leader na yo. Ce qu'on moni leader na yo, azako kende mabe, yebisa ye. Pour tout d'abord,
oko sale la ke Congo na yo, pays na yo ezala kitoko. Tu ne travailles pas pour ton leader. Non. Tala eloko biso ba Congolais toza ko bunga. Oza ko sale la leader na yo musala te. Oza ko sale de façon que mboka na yo Congo ebonga. Tala esika nini ba pays développé et comment mosika pona côté wana. Bonsoir Rita Malomalo. Yebaka te yo Congolais oza ko sala musala pona leader na yo te. Ozali ko sala musala pona mboka na yo Congo ekende liboso. Tozal tomoni ndeko moko abimi alobi ke oh non écoutez il y a comme candidat. Mais tokolinga to yeba yete. Ye nani yangu. Auti wapi. Asa sali musale wapi. Asali nini. Tango azaki na Kabila asali nini. Tango azaki na Mobutu asali nini. To yebi mutu, to pesiye confiance, to pesiye Congo. Wana eza pona ko éviter bambeba oyo to salaki na 2001. Mais tango to komi sikoyo koloba makambo ya moto ya mibimisi ke non, ye alingi sikoyo aza candidat akolinga sikoyo akamba Congo. Il faut to yeba ye. Il faut to yeba ye. Moïse Katumbi abimi. Baoyo basalaka musala na ye. Kabila batu mususu. Lelo yo babimi balobi ke oh non! Mutuana azali Congolais te. Ba camarade na ye. Baoyo ya asalaka na bango musala. Baoyo bayebi ye koleka. Po biso ba mususu tozo ko fuye ba archive, ba information. Kasi baoyo ba lia na ye, ba vanda na ye. Balobi ke mutuana aza Congolais te. Siko biso ba toyebi ete, biso ba tozo ko fuye ba information. Toko boyo bien tokondima. Tokondima parce que bangonde ba fandaka na ye. Bangonde ba yebi malam. Balobi kaza Congolais te. Est-ce que wana tozonga lisusu na ba mabe oyo le kaka na 2001 na ndenge na zo mona ndeko na biso moko ndeko wana soki azaka journaliste soki azaka nini na ebi ete lelo ya komis avant abanda ba émission na ye akomi ko attaquer kaka diaspora. Akomi ko finga kaka diaspora. Akomi ko attaquer kaka diaspora. Oh, boki tana terrain. Bonsoir Mamenga. Masumbuko. Oh, bozoko lo baka musika. Tango biso tozwaka ba masasi bino bozalaka boki tana terrain. Mendeko wana bosani ke diaspora e futeli ye ba tike e tambusi ye ba États-Unis, ba Europe, ba partout. Lelo ya komiso e ba émission na ye nyonso akomi ka ko attaquer diaspora. Boki tana terrain. Oh, boki tana terrain. Diaspora e futeli ye ba tike ba États-Unis, ba wapi, atamboli partout. Lelo ya komi ko finga ba diaspora. O bino bo vandi kuna, biso mbe batu tokozo ko vivre awa. Bino bo vandi kuna, boyebi eloko te, bino bo vandi, mais il oublie très bien que diaspora monte la musaki Congo. Diaspora monte la musaki ba Congolais na kati ya Congo.
Ce qui diaspora te, toza na niveau tozali oyo te. Ce qui diaspora te, mais le Congo eza na niveau tozali oyo te. Mais tala ba émission na union so combien oh bokita na terrain. Bokita bozo sala bozo lebela na musika. Bozo lebela na musika, bokita na terrain. Awa biso to affronta kama sasi. Mawa mingi na tango naza kolanda yeba nanga azoloba ezopesa nga mai na miso. Posa lela. Il oublie bien que ba marche oyo salama na kati ya poto awa. Bato ebele bazonga Kinshasa. Bato ebele ba refula bango mpona ba marche ya diaspora. Bato ebele ba diaspora ekangaka balabala ya munene ya nini ya mboko wapi ya France. Batumba ba moto. Diaspora esala makambo Europe ningami. Bato nyonso baye kotourner balobi que non, ça ne va pas au Congo. Grâce au diaspora. Oh yé le là comme ko finga ba émission nyonso aza koloba. Oh non bofandika kuna. Boya wasi le terrain. Mais il oublie que Moussala na bisonde Moussala la Moussaka ba congolais. Tozana bato baza ko reconnaître balobi que grâce à vous les diaspora yango wana biso pe ba congolais to la mukaka. Kaka na kosala ba émission ya zo ko finga ya musika oyo. Ba émission ya zo ko finga. Biso ya zo ko finga ke na musiko biso bato banoko tinda ba message. Na Congo, ba Congolais, ba fongole miso, ba yeko, oh, ya ça ne va pas. Mais les lois, comme ça, telemi. Oh, boza musika, boza na musika, boya wana terrain. Oh, boza musika, boya wana terrain. Diaspora, il faut te lier 11 au tamboli États-Unis. Au tamboli Europe. Balati si au bilamba. Oyeko ebate kazako ezalaka. Okomi ko finga diaspora. Eza mawa mingi. Mais boye ba très bien que biso na diaspora o musala toza ko sala. Yangwana ezoko la musaki sasa. Yangwana ba bandi baza na Kinshasa baza obanga. Oh biso toza ko sala na diaspora yango muto ezo bangisa ba bandi wana. Oh biso toza ko sala na diaspora yango no moni ba congolais mususu balamuki. Oh biso toza ko sala na diaspora yango no ba occidentaux balamuki. Oh biso toza ko sala na diaspora yango moni ba pays d'Afrique mususu elamuki. Diaspora lelo sali et que porter plainte dans ces pays. Bana diaspora basangani basaliti makama solo baskangesi bakena nga ce pays ba déposer ce pays andimi plainte contre Kabila bazako étudiant tu sikoya mais tala kama montana kazo finga biso bakita na terrain terrain c'est toko ya yo kasi toko tofa nao tozako ya na terrain oyo zolo baketo ya na terrain on va venir sur place na Kinshasa na Congo. Il ne faut pas qu'on reconnaître qu'on minimise Moussala diaspora et ça là. Oh yo, comme qu'on minimise à chaque émission. Oh baby Lobela, oh Bofadi Kuna, oh biso ça sur le terrain. Quel terrain? Terrain ni. Tu oublies que tout ça le peine à Batukuna ba sur le terrain. Tout ça peine à Batu sur place na kata Kinshasa ba ba ko bonne sur place. Na bino bato bo futala ka yetika tambola na bapoto banini bo pese mapeka ko sombele tout moi chemise no tuba kazaka yangwana bo pese yepe mapeka komi ko loba partout no tanga komo na ngai bo yebana Roger Lumbala wa bimisaka yo zalaka. Est-ce que Roger Lumbala président Roger Lumbala lobaka Lupemba api la komo na yo mutunani oya ko bimisa atanga komo no poazo Lupemba
biso na bapoto tovanda topikla topemisa makambo na marke topemisa makambo vi pepele toyebana na marke akosakana te nani ayatanga kombo na yo président Roger Lumbala abimisaka yo na po soki ozalaka na zamba nini. Est-ce que président Roger Lumbala s'abime que non, c'est grâce à moi ngamuto na bimisaka ya zabo alobaka te. Voilà ce qu'on appelle un homme. Mais yo moni poto pour na diaspora to futeli to ke na poto o na États-Unis to yambi na banda kuna biso ole o meli lelo komi ko finga biso oh boyat bozolo bana musika oh bolo yota ko mona ngapoye bana komba nani ya Kabila ou bien ya nani kombo wapi tozaki na ba journaliste moko ya somo ba mavungu manangu mamongo tozaki na ba journaliste ya somo ya kotanga kombo na bango po yebana yo ya kutuza ka kotanga kombo na vraiment kotanga kombo na yo po yebana yo nani bato basalaka erreur ne bato yambaka yo na banda kuna bango ba oyo basombelaka yo ba chemise ne mutu basalaka erreur parce que au monaka ndenge ne bato bazako vivre na poto tout ça yangwana pe epesi moi audace po sikoyo ba émission nyonso sikoyo wataka diaspora bokita na terrain mais tout ça na bato sur le place bato bayaka na Kinshasa na babiso pe tozoko ya na Kinshasa to ya na Congo yo kasi to komaka na Congo te Congo wana ya yo te non si on va venir au Congo en tout cas bolimbi sangai na zaki monter makasi pona komona ndeko yo na ba émission na nyonso akomi sikoyo ko finga bato ya diaspora ko critiquer ba information na biso ko attaquer biso pipa boy ko senga ke yende monto aza sur le terrain o binimo ya tozolo bana musika mais il oublie très bien que biso nde bato ya liboso to banda combat biso bato ya liboso ya koyebisa ba congolais ke Congo eza na passe eza ya kokufa mais mon cher ami on arrive tokokufaka watenza mbape se biso nzo tokolongono on va être au Congo un jour ou autre tokolo yo zoloba ke yo muto za na Congo oza na terrain nous aussi on va venir tokotika la ka wana te tokende na masolo to bandai koketa nango eza kaka po na masolo ndenge za kokende mais totali bande kona biso balobi ke non ndeko na biso Moïse ba oyo ya salaka na bango musala ba camarade na ye ba oyo ba pesaka ye pe ba fonction ya ki gouverneur ba oyo pe avandaka na bango ba yebi ye malamu na masolo na ye tanga zokoloba e pa ya wuta tout ça ba yebani makasi oyo ba camarade so ba za ba camarade ba yebisana ka makambo do bato oyo ba yeko bimalelo ba lobi ke Moïse Katumbi azali congolais te c'est-à-dire ba yebi ye bien bayebi bien yango wana balobi ke muntu wana azali congolais te biso peto sa la campagne pona koyeba ke nani oyo alinga diriger biso na Congo ya lobi nani oyo alinga za na Congo azala mokonzi na biso na Congo ya lobi to fingi mutu te. Est-ce que boso boke bolanda ba est-ce que na lobi ke oso yoki ba vidéo na ngana lobi ke Katumbi nyama kanyi Katumbi tala mutu mulai te non soyons quand même sérieux boso boke ngana lobi ke Katumbi tala makolo milai mikuse makolo milai non jamais on n'injurie pas personne mais nous voulons connaître que nani alinga diriger biso avant to kota na passion to zalaka nango. Tout ça qu'on fait à mon tout mais tolingi toye bake nani ako diriger biso na Congo ya lobi Congo to buneli de façon que to longa na boumbo 20 ans ya ngoyo lobi to koya li susu na pasi mususu to continuer susu na bitumba e mama bibi susu ke bambula boni yangwana to komi vigilant yangwana to fongoli miso
Yangwani to susumoki. Soki bino batoyo bozwaki soki mbongo, soki bozwaki te, soki bozako flatter po bozwa mbongo. Mais eza biso te. Pona moni bato musu bazako moko bakomi kokotela sikoyo. Oh non, to solo ki na ye, oh tout ça to solo tolobi na ye boye, to komi bakomi kopesa ye, kokomi sa sikoyo Moïse Katumbi. Ba flatter. Mais ce n'est pas nous. Biso to lingi li susu te to kota na pasi o tozaki na 2001. To fi ngana fi bola na ba evidero ngana fingi Moïse Katumbi te. Ngai na zako critiquer nde ye. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Président Trump ya États-Unis mokolo ya déclaré que alinga comme sikoyo a posé candidature na ye a comme président des États-Unis. Ba vidéo e bimaka tona makambo ya bande ko sala na kati ya chambre na ye. Ba détournement ba mbongo ba boyina boye ba nini ba taxe afuta te nyonso e bima. Divorcé ceux qui 3 fois 4 fois oh boyina boye tout ça nyonso e bima. Voilà ce qu'on appelle la démocratie. Mais c'est vous là quand on commence à critiquer la personne, oh non boyina boye. Mais non, ce n'est pas ça. Na 2000 na kokolo bate soki na ba 2006. Na zongela ndeko ya zoko finga diaspora. Na 2006, 2005 ba 2004. Tango diaspora ekomaki koningama. Tango diaspora déclaré que Kabila azali rwandais. Ndeko ya zalaka wapi? Tango diaspora usala ba marche ya sobo omone Europe ningami États-Unis ningami ezimoto. Azalaka wapi? Bomeka ba bengi saka na ba poto wana. Bomeka ko benga ebo ibiseka ya sale ako sale erreur. Tango azako attaquer diaspora, azako sale erreur na vie na ye. Parce que na niveau to komisi ko yawa ezali diaspora moto elité, moto ebundi. Que poto comme na niveau yo. Diaspora moto porté Kabila plainte dans ces pays. Diaspora moto kotisi ba makambo ya mabe nyonso ya Kabila na ba instance nyonso. Mais eza ka mutu wana te. Eza ka mutu wana te. Ba pesi yo moi privilège pe oya na poto ba futele tuke ba sali makambo nyonso okomi ko finga diaspora. On a beaucoup de terrain. Vous avez la musique, beaucoup de terrain. Mais terrain, tu as yat. Na ibiso ka ofanda o libera na nebela. Terrain, tu as yat. Na terrain, tu as koya. Ah, on a poto pe tu as bien. On n'en vit rien. Tu vends très bien à ma poto awa. Mais kaka pona souci ya mboka yangwana bomona kabiso na balabala yangwana bomona kabiso tolobaka par exemple héros to komiso ke nini mena kati musala na kimi mo ndamu na kangi ba nini pona loba yo ya koloba ko minimiser musala ya diaspora ono ba diaspora ba ke bozola bana musika tango diaspora ibandaka bitumba yo zalaka epa wapi oh otanga kombo na ngapo yebana yo kanani oyo yo kanani. Président Roger Lombala keneko lokota yo soki wapi? Est-ce que tout ce monde Roger Lombala abimi alobi ke oh non, nga mutu na bimi ça y est, ça lelo te jamais. Po ya koloba très bien que non, otanga kombo na ye, trape kombo ya mutu yo, o otanga po ngai na tanga natanga kombo na po na yebana. Nako na zwani na mokili, po nga na zwanyo so na mokili. Na yebana na mokili. Tout d'abord na yebana.
na mokili, je suis très bien. Oh, nyonso muntu alukaka na mokili, nga naza nango. Kobandela na santé de fer. Famille evanda. Nana la kanzalate, moi nata moka la kanzalate, nazaka très bien. Kasi yo ya koloba nanga ke no, otanga komo nanga po oyebana. Oyebana yo na nyango. Batua ba poids lourd bazana kata Kinshasa oyo toko ko attaquer de façon que na yebana. To yo lo diaspora ba otanga komo na po ba yebana. Yo di kana nyango. Po yaki na poto. Ba yambi ona banda ko abantu ba futele yo batike. Ozo flatter Moïse Katumbi poso ka asombelo ape sombongo soba studio yango no comme bilobela. C'est mon cher ami, gare à toi. Na bato ba bengi sa na poto mutu mususu bengi so na poto en tout cas to komona mutu na kazanani. Ça sont des bêtises. Bozoko lo bana musika, bozoko lo bana musika. Tozoko lo bana musika parce que tout ça toyebi ba conséquences ya mboka wana. Et puis, baninga na biso baza pe sur place. Baris kini ozwaka. Baris que ozali couvert par bande konayo. En tant que boshab azande konayo. Aza couvrir yo. Yo kanisi biso to ebite. Donc diaspora asala musala ya kosakanate oyo ataba mindele baza ko reconnaître yango. Mais soki yo kamuto apamba pamba kamuto yo kaye ko late chemise lobi awa. Kamuto kalati veste lobi awa. Oya ko loba ke non diaspora asali musala te. Toza ko loba na musika to kitana terrain. Mindele baye babiso. Tango toningisaka Bruxelles, tango toningisaka France, États-Unis d'Amérique, Canada, yo ozalaka wapi? Tango biso toza koningisa mikili ya poto ba États-Unis. Po baye ba tout ce qui se passe au Congo, yo ozalaka wapi? Oya ko minimiser musala na biso to salati to lemba to perdre batu mususu bazongisa bango na kisa na Congo. Yo ya ko minimiser musala nyonso ana. Batu mususu batikala lelo e baza ba criminel. Yo ya ko bateno to za ko loba na musika. O to kitana terrain. Oyi bike batu mususu na minute oyo bakaji seri na bango ebeba. Ba bimisa bango ba criminel. Ba komi lelo soka ake ko luka musala ba betali bo ya criminel. Ba vie na musala te. To bebi sa ba réputation kili ba biso yo toza ko loba boye toza toza na bana mikolo mais ton dimate bana ba ko tala biso ba mais c'est pas possible papa makamuni yo lobaka na bi bana na ngai boki pe ngai te na mutu aliboma na koma liboma pona mboka na ngai bango pe ba comprendre te papa ça koma liboma pona mboka na ngai baki pe ngai te. Yo ya koloba te musala to bandika lo diaspora diaspora. Voilà. On est presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Bolimbi Sipona pona kanda oyo na yo nazaki na kanda makasi pe nazana kanda makasi parce que pona komona kama muntu moko apamba kazoko ya ko minimiser musala oyo bisu sali na diaspora oyo lelo yo to bebisa ba honneur na biso to bebisa to mona ka muntu moko apamba ka uti soki wapi lobi awa ka komi ko minimiser yango na kanda makasi nalanda akuto ya ba émission na kangote parce que mutu musu ata abengi ngare bi oh mais wakancha yozo mona ba émission nga ba émission ni
O ba mission ya kamuto. Nga binatala kaka mission ya muto na te parce que na mona ke loko alobaka te. Est-ce que information ni ya pesaka? Information ni ya pesaka. To mona ke information ya pesaka te. To aga likamoko moko wana mikolo nyonso oyo. Information ni no pesaka o diaspora e pesaka. Depuis 2001, Tobandi Kobunda, kama mutwana kazalaki wapi? 2001, Tobandi ba marche. Tina mwa lelo na ba États-Unis, ba Europe, ba nini, ba mindele ba wakale biso ma ya moto. Ba mindele ba kangi biso. Ba mususu ba zongi si bango na Congo, ba mususu ba komi lelo ba criminel. Bazaka misala te soki batali ba record na bango. Yo ya koloba ke non, bino boza koloba musika, boza boya na terrain. Quel est terrain? Terrain yango yo nesika bitumbe ezali. Et pas wapi ba mindele ba yeba ki au Congo ça ne va pas à partir ya awa. Totuma ba mitu na ba boulevard. France mobimbe ningami, Europe mobimbe, ba télévision tout. Et ningami. Wana banani wana ba Congolais ba tumi mitu kana katel. Yo zala kiwa pika nyama. Oya ko minimiser musala to sala soki 20 ans. Ho bozo le bela musika boya na terrain. Yo yibi musala biso sala na diaspora. Yo yebi ma barisco tozo na diaspora. Na o toza kozo na diaspora. Yo yebi ba tuboni o bakanga na poto awa. Pona ba marche. Ba tuboni o ba bakele biso na basi na biso na bana toko bima baka bako bakele biso ma ya moto. Yo yebi bango. Yo yeko ya lobilo biawata. Roger Lumbala lozio soki wapi. Yo yeka lobilo biawata. Boya ko diaspora bozo la bela musika boya na terrain. Quel terrain? Mais tala tu mususu. Oui, ba émission na kango nyonso muto na bezinga binga tipo mikolo nyonso avant banana ko sukisa akomika o diaspora bozo la bela musika batu mususu boya na terrain biso to affrontaka. Mais nous on a affronté le blanc ici dans leur pays. Namboka ya mundele to affronter mundele abakele biso ba mai akangi biso na ba prison azongi biso ba mususu na Kisasa ba mususu lelo ba comme ba criminel ba saka misala te pourquoi parce que ba comme ba criminel. Oya ko minimiser musala to sala ya bwanya oye batu nyonso bako bakele biso ba fololo. Oui, musala to sali bakangi biso. Musala to sali mususu ba mabala ekufa. Bamabala mususu ekufa pona ki combattant. Batu mususu babima ba criminel basala ka musala te pona ki combattant. Ba mususu bazongisa ba kona Kinshasa pona ki combattant. Yo lelo ya côté de ko minimiser biso musala to sala. Oh non, boya na terrain. Traite batu mususu. Traite batu mususu. Bitumba oyo eza na Congo. Na bitumba oyo toza komene awa. Oyebi makasi nango te. Soko vanda ka mbele otuni ba yebi soke bitumba ya poto eleki makasi. Parce que toza ko risquer de vie. Soki ba bengani wa na poto a veut dire que oza na Kinshasa ba bomi yo. John Chibango azawapi.
azalaka na diaspora diaspora bakangi bakena wapi directement na Kinshasa lelo azarapi muntu aliwa tala vie o biso za ko risquer tala vie o biso za ko risquer ezate bakangi biso awa ezake le muso vanda o to bakangi yo bake ba pension na maboko ya Kabila ne vie biso za ko risquer yangwana bino bato bengaka kamutwa na poto bino bato bengaka kamutwa na ba États-Unis banini boye bisa kango ke kakeba na diaspora kakeba kasaka na diaspora te po diaspora tozaka na kanda ya kosakana te ndenge tobebisa ba misala tobebisa ba réputation mabale ekufa batumba biso na mai ya moto boma biso bazongisa bamusu na Kinshasa lelo kaya ko kotana ba émission nyonso kazolo ba diaspora bozo koloba po boyebana na kombo na ngai tala kango pe ka nani ya kotaka kombo na yo po ayebana nani yango nani oyo azana diaspora oyo akotanga kombo na yo po ayebana nani wana oyo bututu male chance oyo male chance o bututu mutu akene kotanga kombo aka mutu wana po ayebana nani wana na poto awa nani wana na poto akene kotanga kombo a mutu wana de façon que mutu wana ayebana oyo male chance o bututu tango komba ebandaka yo ozalaka wapi tango komba ya solo ebandaka yo ozalaka wapi comme qu'on flatte, oh Katumbi, alobi boye, oh tala to pese, alobi boye, bon, qu'on flatte. Mais, pas tout le coup, la biso ba wakanta, je ne peux pas flatter quelqu'un. La copé sanga ilo konini. Parce que ngana sala kamusa, ngana zuwa kanenge koki. Nzamba pesa nga nyonso ya mokili. Nako ko flatte mutu te, nako lana mutu na sima te. Biso bato ya diaspora to yebisaka ba congolais ke bona muka Congo izako kufa biso diaspora ba congolais ba yebaka te to kangi miziki ebeta na poto te na diaspora te ba congolais ba lamuki biso diaspora musala to sala oya ko minimiser biso ba ke non voilà diaspora fandi kuna boya na terrain Kanyama. Au revoir et à la prochaine. Votre serviteur Wakancha 365. Oui, allô?